Très chers téléspectateurs d'Evi Télévision, nous vous disons bonjour, que Dieu vous bénisse de partout. Merci énorme pour vos réactions, vos critiques ainsi que vos suggestions que vous nous faites par message, par texto, par WhatsApp et ainsi que tous vos conseils. Ça nous va droit au cœur. Cela nous prouve que vous nous suivez avec beaucoup plus d'attention. Merci aux fidèles inconditionnels de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Et merci énorme pour ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Tous ceux qui se sont abonnés et qui sont restés pour soutenir ce travail que nous faisons sur les réseaux sociaux également. C'est sur Eyokani Télévision. C'est là où vous prendrez en cours toutes les émissions que nous mettons en ligne ou ce qui se passe à la télévision. Allez-y récupérer vos retards sur Eyokani Télévision. Grâce Nzouzi derrière la caméra. Aujourd'hui, nous avons un serviteur de Dieu qui va essayer de nous parler par rapport à une vision. Nzamba pesi toyo kana bino elongo vision oyo nini nzamba pesi nini nzamba lobi ezali motuya donc bongama isika ozali vanda malamu yoka attentivement na yebi ke kosunga moko na biso ozalanda biso na ndako esika nyonso esika wapezalo na biso na musala na mutuka esika nyonso kolanda biso na téléphone na yo na télévision na yo. Que Dieu vous bénisse. Tika ete epambola bino bisika bozali na ke kopesa serviteur de Dieu aye komona biso pona message oyo mbote prophète Gelo. Oui, mbote maman Mireille. Boni bonzambe, question te posera souvent. Bonzambe za malam? Oui, bonzambe za malam, on se qui malam par la grâce de Dieu. Oui, ministère qui est très très bien. Yemo kolom sala zawana, les qui est très très bien. D'accord papa. Lelo yeli biso message moko. Obi ke zali ya motu ya mingi. Ya on to lingi to yoka message na bon so to za na ba question ko poser si ma to poser. Betela biso li solo ya message oyo yeli biso nzamba pesi yo pona peuple na ye. OK, merci beaucoup maman Mireille. Et na PCP bande konyoso o bazolanda émission o mbote mingi et baza toujours branché na Mireille na émission maman Mireille vraiment ça très très important pe kitoko. Oui, message zali message o Nzambe apesa kingai et pendant que je priais nazaki na bureau nanga place na yamba batu na butu vers 0h nazo sambela na kui Anastas. Bon, peut-être batu souvent ba mo Anastas c'est-à-dire na perdre notre connaissance. Donc il bon monter koufi. Donc nazo mi ba été souhaité na kui ndé na yoki voix moko ebenga 3 fois mon fils na répondre kaka qui es-tu et je suis ton Seigneur et j'ai à te parler na lobi kana bona lobi parle Seigneur ton fils t'écoute ndé abandi ko yebisa ngai le Seigneur abandi ko yebisa ngai lobi message na yo kopesa yo ezali po o transmettre na peuple de Dieu peuple na ngai pe etonga vie n'attend au tozo qui parce que tozo qui vers il y a temps à faire et n'attend où à faire ma kambo bible lo baike ba faux serviteur de Dieu ba kobima ba bimi des gens ébélés ba o bazo benga ma soi-disant pourquoi nazo ba soi-disant parce que baza bangote bazo benga ma soi-disant ba sali ya Nzambe baza ba sali ya Nzambe te ba se déguiser Nzambe abandi kopesa ngai ba signe ayipsinga na kopesa yo ba signe ya bato bazo benga ba sali ya Nzambe ba sali ya Nzambe te basali déjà ba pacte na bango na Satan ba conclure ba pacte na Satan et ba ye kobima na kombo ya Nzambe na monoko et na pacte basali na Satan apesi bango ba biloko ezane ti ba signe po ba travailler nango abandi signe ya liboso ayebisi ngai mutu nyonso ozomona azobengama mosali ya Nzambe baza mingi bapesi bango ba bague baolata na misapi ba bague neti oza ba pierre noire ba pierre rouge abi mutonyo sozomona za mosala na Nzambe misupe baoza baza babali na loboko à gauche alati anona ya mariage mais au moins na liboko musuko to alati nini alati ba bague wana ou bien alati même au moins zane ti ba noka ndenge mo ba bague andeo ya bague ya mariage Nzamba yebsinga biloko wana mingi za biloko zo tapirema na monde ya molili et ba bague nyonso baolata iza ba bague ya pacte ba pesi bango au diable apesi bango donc parce que Nzamba yebsinga ou yaza un vrai serviteur nanga en dehors souka za marié en dehors ya bague ya alliance à mariage akoki ko porter sous ba bague musu na maboko te parce que bague nyon surtout ano ezaka na signification nango bague nyon mutazolata yango moni na temps ya bible ba roi bazaoza na ba ano na bango o soka signé soit beti ba yebi kiza caché ya roi c'est-à-dire accepter ou bien sceller loko wana donc soko moni caché ya bague ya roi te c'est-à-dire roi muta signé loko wana te izandenge moko lelo ba Satan abemisi ba biloko wana apesi bango ba bague wana za premier signe Nzambe ayebisi ngai bilembo ya liboso ya mibale ayebisi ngai ezali ba chaînette
na pesi bango ba chaînette omona muto azobenga maswa diza mosala nzambe alati chaînette ya munene na kingo même na chair omona ba chaînette wana muso ezana ba croix ya munene na ba gourmette ezali ba bilembo o ba pesi bango na monde ya molili nzambe apesi ngai exemple moko abi nature il faut enseigner biso abi est-ce que bomona déjà dès tozana na chef de l'état net na mboka boy chef de l'état ou bien gouverneur ou bien une autorité moko azo prêter ou bien serment ou bien azo prêter meeting monde za na mboka alata chaînette ya munene na kingo nae esala marate soki bango ya mokili baola tango te mais oyo babenga maswa diza nzambe baola tango pona nini pe eza difficile pe eza pasi au monde même chef de l'état en dehors ya bague ya mariage alata bague musu na musapi na yebite soki yo même maman journaliste bo monango déjà ça ne se fait pas donc pourquoi parce que elle alati déjà ya mariage ayebike bato ba mona ayebike aza marié donc akoki kolata anu musute donc c'est ça eza o nature zo ko enseigner biso nzamba biso ki siko bango na mokili bazo sala yango te boni siko na bonzambe donc c'est-à-dire o nyonso bozo mona en dehors ya bague ya mariage azolata bague mususu ezali ya pacte ya Satan. Et deuxièmement ba o bazolata ba gourmette ba chaînette ya minene omona tala chaînette ya minene soit ya argent ba tiango na croix ya minene eza ba biloko o ba bilembo o Satan apesi bango pourquoi parce que Satan est signé pacte na ye akopesa yo toujours signe moko oyo ekozala visible mutu nyonso oyo azana na bonzambe akoyeba na kodekita on baki réellement eloko eza na vie ya mutu eza ya bonzambe te Satan a imposé ka bango yango moni a imposé bango ba biloko wana ba bac ba chaînette ba misusu mona mosali na nzambe soit disant omona azote ya alati chapeau alati ba chapeau mo ezane ya mikebo na mutu eza ba biloko oyo ba pouvoir au Satan azopesa bango et nzambe azoyebisanga ba koti ba signer partout wana Satan pesi bango sikoyo lo lenge nini ya ko travailler pona ko bungisa ba âme ya nzambe parce que sisko la sana bilembo wana alakisinga deka ya bato amoni kamoko bato bazaki ebele kamususu bato bazaki muke na kawo bato bazaki ebele zaki mingi basi bazaki mingi ya koleka mibali parmi basi zaki au moins des générations de 20 ans à 55 ans bazaki bakangi bango ba chaîne mais bazaki envie ya kokonda na tunza mais pourquoi bato yo baza kokonda bakangi bango ba chaîne pe basi kitoko makasi baza kokonda boy nde abandi ko expliquer ngabi eza bato oyo basal ba o baswa diza basali ya nzambe wana basambela pona bango oyo basala bango ba service ya ba prière nde omoni bango c'est-à-dire baza na kati ya captivité bakangami na esaleli ya ba pasteur wana okay, c'est ça donc bakangami na ba pratique ya basali wana o basambela pona bango nzamba apesinga ba pratique on a expliquer donc c'est-à-dire ba âme na bango ils a déjà bloqué donc mais physiquement mon peut-être mutu azo vivre mais spirituellement déjà ça nini akufa za déjà bloqué âme na et qui ne souffrir et ala kisinga kam susu o na tuni siko o bato baza muke pourquoi abi o eza bato o baza sauver na ndenge ya malamu abi yango moni lelo nzela o ezo mema na perdition bato bazolanda ngo baza ebele mais o eza malamu na vérité bato baza muke lelo bato balingi susu vérité mingi te bato balingi kaka okomona yamba simba bota kende poto sala zamba bi oui eza mabete eza volonté nzambe asala bato bolamu mais batu ya mabende bazomema batu na nzela wana mingi batu balingi vérité mukie yango la batu baza mukie batu balingi vérité batu balingi mensonge baza ebele et ayeko yebisanga lisusu bato moni oyo na l'église ebele bozomona soit disant minene eza l'église na ngate ameminga na quelques églises même ya mboka ou même ya libanda na vision atazika l'église so batu bazaka ebele nazokamwa abezokamwa na bi nazokamwa batu afongolinga misu na moni liboso ya église wana babiloko ya kopola bankusu donc neti nyama ya kopola ebimisi siko bankusu nzamba zo moni ba pratique c'est-à-dire za bakisi baki kosimba bankusu zomona ndenge nyama soka poli nombre de nkusu ezobima eza nombre ya fulu bazolanda bango ndenzamba yepsina big bolanda ba fulu wana te abi yebisa libota nanga bana nanga bazala ba fanatique ya ba pasteur te ya ba prophète te ya ba apôtre te mais bazala fanatique ya Jésus donc c'est-à-dire avant kokinde kosambela kolanda église pona fulu te kolanda église pe pona batu mukiete sambela nzambe a orienté yo place nini okinde kosambela parce que l'église nyonso ezomona lelo eza l'église ya nzambe te nde abandi ko expliquinga ba pratique
o esala basala po bato wana baki kozala bloqué ba pratique o basala po na bango pratique aliboso ayebisi ngai na basali na nzambe o ba obenga basali na nzambe o ba signer pacte na Satan eloko aliboso sata zo atini ba masala po na sala prière po na mutu ba osenga ka ba photo ayebisi peut-être tinela ngai photo na yo tinela ngai identité na yo nyonso normal complet na sambela po na yo nzambe ayebisi na tuna bato basambela po na bango bongo to yo mutolinga biloko wana est-ce que nzambe po asalela mutu il faut mutu atinda photo na ye o nzambe ayebi mutu puisque koleka photo donc eza ba pratique o sata sengi bango po asambela po na yo otinda photo to image na yo to identité na yo ba photo na eza déjà ezo représenter mobimba ya mutu donc c'est-à-dire yo tindi photo eza netike o se livrer donc bazui yo yango moni âme na eza nini ozo souffrir déjà et deuxième pratique ezali c'est-à-dire au moins mutu susu soit disant mosala nzambe mutu aye pona délivrance pona délivrance na par rapport ba démons zanango il faut peut-être obima na ngai donc à 500 autres naye pona l'esprit wana ebima donc bazo bien un système c'est-à-dire à transmettre onction eza babiloko eza pirima démoniaque et babiloko mususu ezali bazo sala na banzela ya mai pour la délivrance na yo il faut natekela yo mai au sale la service bato basala ba mai wana nzamba zo bisa mingi ba mai zo ta ba mai ya bibembe donc au sale li mai wana yeba ke batio na contact déjà na ebembe donc ozo tambola moto déjà okufa na yo de akala eza ba mai zo ta mingi na cimetière ba pratique neti ya ba savon pour la délivrance il faut zo savon oyo osokola yango eza na savon pratique ba savon pesa. Oui, ezali za biloko nzamba yebsinga pe ezo salama. Eza na délivrance moko te salama na nzela ya savon. Baji mususu baji ya rouge. Pour la délivrance non il faut na somba ji na sambela pe so jiwe. Ya osomba ji baji wana mingi bazo pesa bina rouge eza ba makila ya bato. Eza ba sacrifice oyo diable apesi na baja na ye ba utiliser yango. Message pendant na transmettre yango. Nzambe ayebsinga d'une manière claire. Eza qui comment écouter ma paix bato ya mabe bakolukanga mais je n'ai pas peur ya bato wana nazo ba o nzambe ayebisinga pe na yebi ke déjà ba bandi ko menacer et na lancer pe communiquer nazo banga binote si pour la vérité na koloba ils un message o nzambe ayebisinga yango moni lelo bana nzambe ebele ba vie ekomi compliqué ayebisinga pe singa vasine au mona mutu nsusu ozaki peut-être na moi vie na déjà ya moi bien okutana na mosali ya nzambe moko soi-disant rassemble po na yo makamunyo sisa nini ebeba penzamba yepsinga na tuna bato oyo bino o basala bino ba service otinda ba photo otinda image na yo otinda kombo na yo basala ba service ba pesa mayo sokola obimana bango solution ni nozona problème wana au mona ki basala ba pratique mais problème wana zo peut exister donc pour dire que euta ki pa ya nzambe te et directive non se euta pa nzambe so mutasali service et mema solution mais basali yo service moko zu solution c'est-à-dire za nzambe te eza babiloko oyo ezo uta pirema na monde ya molili et bato ebele lelo ba se plonger na yango pourquoi parce que bato balingi amona azwa asima donc eza ba pratique oyo uti mingi na Satan et azana basali na ye ebele na basi na mibani misusu ba se déguiser na bana ya basi atindi bana ya basi po baluka bakendaka kobima na bana mibali on a fait sa témoignage na zukuto de ser moko balandaki nga pe na témoignage baiki ko confesser ye Satan pesa ki émission abimaka kaka na bana mibali soka bimina bango azozo ba superme wana mazoki ndeko travailler nango yango mona mwana mobali mususu bando bimana mona mwasi moko mona vino onyo sala nini e beba vino se bloquer et kota na complication yo ye ba ressource nango te eza ba utiliser bazwa superme na yo c'est-à-dire semence na yo bakenda na molili ya makamisa nini et c'est bloqué eza pena ba misusu na ngambu ya mibali omona jeune fille mwana mwasi depuis obimana mutu moko boye omona vie na yo nyonso esa nini ebeba ozaki ne toi no bien ozakuta na ba opportunité peut-être mibali ya malamu mais depuis obimana mutu wana bayaka esote so bayeba oyaka po basani ni basala ba aventure na yo ba oyaba sakani na batiki bakei apeso $50 muki batiki oki donc eza ba gens ya Satan oyo nzambe ayebisi ngai na lobana bana nzambe donc bozala prudent tant ekomi mukie Jésus revient bientôt ndenge Bible lobaki babilembo mingi o Bible lobaki attend de la fin déjà tozomona ngo ezoko kisama et lelo
va permettre va payer belé basi na basi bazobalana mibali na mibali bazobalana donc ils a déjà ba signe ya temps de la fin ndenge bible ba ki bato bakoma orgueil bato bakoboya évangile yango lelo makambo tozolo bato belé ba olanda mingi basepela nango te parce que ils attendent ya fin Satan azo kanga bato acha incrédulité na mitema ya bato po ba comprendre vérité te parce que la Bible dit c'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prophétie qui sauve. Je ne suis pas contre la prophétie, je suis prophète et je prophétise. Mais la prophétie par l'excellence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que les enfants de Dieu et Seigneur Sosola. Prophétie par l'excellence, c'est la parole de Dieu. Tout ce que toi tu cherches, Dieu a déjà bon ça on dans la Bible. Et prophétie nous sommes au nzambe azo pesayo. Service nous sommes azo recommandé on a rosala, il faut les appuyer par les versets bibliques. Parce que nzambe akoyi kopesa mutu, musa ina orientation te ezala en dehors de sa parole. Parce que lui-même Dieu c'est sa parole. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et Dieu était la parole. Donc c'est-à-dire la prophétie c'est la parole de Dieu. Donc c'est ça ezaba pratique oyo Satan pesi basali na ma journaliste bref yango na message nzamba pesa ki bilembo yango na ba bag ba pierre rouge ba pierre noire ba gourmet bazolata ba chaînette biloko batiti wana eza ba biloko ya baja ya satana et lelo bato ebele ba vie eza bloqué donc bakangi bango moto azotambola mais aza déjà bloqué ya omona ba complication koti na ba vie ya bato ebele makambo malamu ezosalama te bato bazobota te bakaba komingi ya makambo kobota célibat prolongé chasseresse limitation blocage et ça par rapport à la pratique wana pour ba sambeli pono c'est-à-dire ba une étoile na yo ba utiliser yango moyo mona bolamu ya nzambe et ça te donc c'est ça les messages que nzambe appelle ça kingai mais consulter nango ezali et retour na mituna toko expliquer ba bilo mususu pasteur mutu ayi amonio ayi ko sambela par exemple nanda kunayo parce que vous avez besoin de prière aussi si ko sambela le but que non nzamba yebisi ke fois sokola yo ko sokola yo wana azuso ya mai atie poudre atie mafuta mbila akoti na ona douche ya sokoli yo pratique wana moni ngondengeni. Oui maman journaliste merci pour la motuna ezaka parmi ma pratique eza mingi uti na Satan. D'abord nulle part ailleurs na Bible et comment ma pour moto azwa délivrance il faut ba sokola. C'est ça ce qui m'étonne lelo mona moto parce que tokute na makambo nzamba pambola po na motuna na mama vraiment nzambe apambola yo et prier na nzamba baxilo vraiment mikolebele pe na musalo zo sale kene liboso ezame baka tokute nango. Comment expliquer toi mona moso des jeune fille bakinde ko sokola yo na mwana mobali. Est-ce un homme de Dieu akolinga sokola jeune fille? D'abord un jour tu relever le biloko wana à ce qui concerne la nudité à moto eza sacré. Quand vous lisez la Bible, et ça chapitre mobimba ezolobela à ce qui concerne la nudité. Na mukana na Lévitique chapitre 18. Au Bible tu ne découvriras pas, tu ne découvriras pas, tu ne découvriras pas. Mais comment aujourd'hui o azobenga ma soi-disant mosala nzambe pour la délivrance aloba asokola yo. Et ça ba pratique eza démoniate. Nulle part ailleurs na Bible et komami. Ndeko moko kana question toninga abenga libanda mboka. O prophète zana mosala nzambe moko azana na États-Unis. Mosala nzambe wana aye pour la délivrance alingaki asokolanga kandi ngolobe anga asokola bosonzo tomima. Ya minonga aza déjà une grande dame. Oh non bon, comme on a sokolonzo tomisa te na sokolo makolo. Abi pratique wana Jésus asalango pour na disciple na pour la délivrance. Na epse oui certainement Jésus asokola ba disciple na makolo. Mais ko sokola makolo Jésus asokola ba disciple ezalaka pour la délivrance te. Il faut bien lire la parole de Dieu et comprendre yango. Ce qui na loi juif, c'est le juif soko ye nanda kunaye. Pour alakisa ki ayambi yo, il faut asokola yo makolo. Ezali si que ayambi do a recevoir yo. Donc Jésus soka sokola ki baye ko makolo et ninga ko lakisa ka ki ayambi bango. Donc bon, ce qui est que pour la délivrance, c'est-à-dire c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ou bien supérieur de akangolaka inférieur. Bon, Jésus azaki supérieur a sokoli baye ko makolo pour la délivrance. C'est que moi si o yandumba azo parfait a sokola Jésus makolo. Apangusi na suki na c'est kasala pe Jésus Christ délivrance. Vous voyez que ça bongoté. Ezaki loi juif, c'est-à-dire moi si on a ça qui pour la Jésus qui na yambio. Sozongi même dans sainte alliance. Tout le monde on a vu à Abraham. Abraham a moni 3 personnes, ba bengi le roi Melchisedec. Or le roi Melchisedec eza nzambe yemoko. Quand on parle de Melchisedec, eza nzambe. Abraham a moni les 3 hommes.
abengi bango bazali na voyage ayambi bango na ndako abi boko leka bo epai na ngate bokota na pesa bino ata mwa ji mwa miliki bakoti eloko liboso ba masala nini abandi kosokola bango makolo omoni loi juif c'est-à-dire elakisi ke na yambi bino donc ezala bongo na juif soko koti po yamba yo elakisaka yambi yo bazaka kosokola makolo deuxièmement ezala kosala na juif pourquoi na temps kala parce que bazaki mingi na bapeza net na désert il y avait pas de moyen de transport net biso tozango lelo bazalaka kotambola pe mingi makolo poussière donc c'est-à-dire il faut salité donc il faut pour mona ki yambi alingi asokoli makolo comme propre comme salité na tina yo lukai c'est ça to comme salité ndengo ye pana donc pour la soki alingi yo ayambi yo pe loko ye nango loba ya sepe nango il faut sokolo makolo mais ça te pour la délivrance mon côté na bible et lobi que pour muto zo délivrance il faut sokoli makolo pasteur bakoko loba que non nzambe yesu alobaki tokosala plus que ye peut-être que tokosala déjà plus que ye parce que nécessairement kozalaka nzambe asalaka na diverses manières nzambe asalaka na lolenge moko te yango wana bamanière wana mosusu mpe bango bakolisi susu makanisi koleka na bonzambe yango wana epesi bango elobeli bango nzambe basala bongo poko esika mosusu omonaki yesu abwaki soki na mabele asangisi atie na miso moto amoni esika mosusu asimbie na miso boye esili esika mosusu na mosika kaka alobi esalemi peut-être que eza mpe diversité ya nzambe yango etinda bango basokola bato. Ok, maman journaliste, une fois de plus, merci pour nous montrer Nzambe à Pambola. Yango tozolo ba ignorance ezobo mabato. Tango Jésus loba ke boko sala mingi kolekanga et lobite ke muto sala miracle koleka Jésus. Ti Yesu ye moko kozonga muto sala miracle koleka Jésus azate. Preuve na bana tout nos exemple, est-ce que depuis Jésus ke no yoka da muto moko tambola likolo ya mai? Est-ce que yoka déjà pasteur ameka 3 papa dindi. Papa mona ke sala mate. Est-ce que yoka déjà muto moko bakunda ye pendant 4 jours musala nzambe moko aki asekusi ne Jésus ça na Lazare et tika la sala maté donc Jésus sur le bas qui ont un sens ni c'est que les gens doivent comprendre Jésus ministère mais a sali 3 ans et 6 mois Jésus a tant moulay na cité mission na ya ministère a exercé 3 ans et 6 mois après accueilli mais les restes atikeli biso ba sai na ba disciples et ça mutu so peut-être nzamba bengi ko sala 10 ans ministère au cours de 21 ministères, c'est-à-dire au cours de tant mingi na ministère peut-être oh Jésus salaki. Il y a salika 3 ans et 6 mois. Mais l'obité que yo ça miracle au Jésus. Et tika lo ça maté. D'abord, c'est que les gens doivent savoir Jésus-Christ d'abord c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que mutumo ko ça miracle au Nzambe? Bien sûr que tout ça ta ya diversité. Il y a ta ya miracle il faut ça mais au cours ça miracle ko Jésus. Et voilà, batebele na ndako misu bakoboya. Misusu bakondima te parce que quand Dieu nous a demandé misusu d'ailleurs babandi va changer bilongi ba serviteur mo baza basimi ba minda ba changer d'ailleurs bilongi quand on va faire plus que Jésus c'est qu'on va faire plus que lui yango na lobi soki bakondima yango te baya ko pouvoir biso mutu moko oyo akufa pendant 4 jours donc bakuta ata 4 te ata 2 jours kaka o batie déjà na tombe oyo mutu wana sécu ça parce que pour le beau et il y a Osborne et Banda ko segui sabat c'est ce que si je ne me trompe c'est Osborne ou bien grand animal ko évangéliste munene moko à ça l'époque entre Jimmy Schwager Osborne ou quelque chose comme ça ils aki sokazo lekana et Lili na ya pamba soki lekana likola nzoto mutu segui pamanga na kopesa peut-être les autres moi je connais ce nom de Dieu que j'aime beaucoup notre père de la foi notre père spirituel au Congo Aïdou Nabal Alexandre voilà par exemple Aïdou Nabal ici au Congo que j'aime beaucoup mon père Aïdou Nabal Alexandre lorsqu'à Koufi en Afrique du Sud mukola kufa na kati hôpital ezana ba bibimi mso ezaki on sala nini et c'est quoi vous comprenez mukoya Koufi mais il y a une différence entre ko sekwisa et bembe na oelamuki muto akufi azana na kati hôpital ba enterré yete moi na ministère nanga et salama plus ba kufi ba lamuki plus de 4 personnes plus de 4 personnes donc témoigner hein il y a juste dans la télévision grâce bongama parce que to kene luka ba kufa ba c'est quoi na yebi muto aliboso salama lingala 2014 ezaki le 31 décembre nazaka na action na église pendant que modérateur azo prêter culte ba kotisa ebembe na kati église ba okene na mort ba kenena na mort aliboso mort na place ezate etondi e ba oleka poma ke na deuxième mort no mort moko munene no hôpital za na limité bon na yepte so za permis ko ba na télé mais comme ça permis na autant comme hôpital te ba leki liboso église e ba mo so dans la prière ba kota na ebembe ba ya ba sundola liboso ya cher panique kota na kati église
ngana matina tia na linga na tia na ibate na roloba banga te tango moni koti bembe koti zoka yo moko pozoka panique tata ya ndambo mama nazwa ki panique na banga ki est-ce que prière ça la matin ça imagine toi que nazali na chaîne na linga na loba nazwa plus de 20 minutes na okoko loba te batu panique batu baolela pana bande ko ba ya kolebe parce que moi non azo prier penanga et pananga batu panique ti na yoko yoka Saint Esprit souffrir bi continue à prêcher naza kutu na matin on a comment préparer l'année et na continue prédication azaka wana na chair et na silisi ndenzamba souffringa na sa service pour la moka wana oloba te un jour to olobela aussi les sacerdoces mais wana pena biso to lingaka tango mukoto kobeta lisolo wana il faut moto wana za la pembeni ti tozo poser ba question il faut za la bongo po yango na ndeko simba bandeko bazali bana ba comprendre peut-être que makambo to Holanda prophète Gelor azali se zali pende aso do bandeko balandi bo bonga mapo ezoya et un assisi na sambel pona asani alamuki ozomba alamuki nzambe azongisi envie mais na oloba te ke ça kufa ki bien te bon na cha commentaire mingi te azongi envie mais lobi te ke na sali koleka Jésus on a pesi exemple ndingo na zongi na question lobi ke o ba mosanza moko elilingi za ola musabato wana mo lobi muta kufi mais azana soit azana kacha mort soit azana kacha hôpital ba enterré était il y a une différence ko samela muto ala muki o azana kacha mort na kacha hôpital na muto ba enterré il y a la pour là déjà o a comment peut ya laza obi soki na bato basala ki monganga muto so ba enterré troisième jour de muto a comment décomposer donc à panzani donc et dans muto comme na 4 jours c'est-à-dire azal sous muto té azal a décomposé. Prévenez même à Nicolas Zabalvinin, il se sent déjà. Jésus Christ a kende po a keko se c'est bon non, moi ezate po azada pour là 4 jours. Maman ekotika la ka ko sala mati. O yazo a telemeli makamo biki na kosi aya la preuve. O ya sambela tana moto ba kunda ta ata 2 jours kaka. Ala munga po mona ke to sala oleka Jésus te. Sala wana prophète Gelor alobi ko sala wana ezali ko sala o ko sala plus peut-être de temps na ministère. Mais ko sala wana linko lo bate ko oleka Yesu. Yo pe na ndako siko fani na biko ndimite ba epe bandimi bazali benga biso pe numéro za wana se to ko zela yo prouver biso pe le contraire na kati ya libloba kaka ya nzambe parce que prophète Gelor a teyi biso na kati ya liloba ya nzambe to bimate to zala kaka na kati mais kasi pasteur prophète Gelor ya liboso nini ko koloba pona ba avant to koma na ndenge ni comment bato wana bakangami na kati ba pratique wana ba ndenge wana milimo na bango ndenge kambe ndeni bakobima to lobela nanu ba bazali koyeba kosambela to komi loko mona ngolo kwa nécromancie babandi ko sala ba prière avec le mort bazo benga bato bakufa neti ngai na tika na souci ya papa na mama na nga bakufa obengeli ngai bango na poser bango ba question nyonso batikaka en suspens pona zalaka mona mukela to na bango ndenge nini ekomaka bakufa ndenge nini le to ko mona ba culte bango ezali ko salama yoko koloba nini par rapport na ngona ba bazali ko sambela miraculeusement à partir à téléphone et bimeli na ndako bimeli na poche yona pe ba pratique on les a cité parmi ba pratique on nzamba boy. Vraiment merci maman journaliste pour la question na soso eza parmi ba pratique nzamba ipsinga na vision air alobela kingai et eloko batu ba ko yeba Dieu n'est pas un magicien nzambe aza magicien te Jésus Christ un jour azoteya baye basengi impôt étant que Dieu aipsi Pierre abi kinde ko péché mbisa liboso okanga fongola munoko na ye omona mbongo na kati ya kanango Pierre est allé à péché azumbisa azumbu wa inango eza enseignement pour dire quoi c'est que la Bible dit c'est lui qui ne travaille pas ne mange point. La Bible dit Dieu bénit le travail de notre main et ba pratique au mona ke oh papa naza besoin mbongo na sambe pona kota la sambe tout mona mbongo non c'est eza magie zaka lokwa ndenge Yesu ayebisaki kene pe kofungola mbisi yo osali nini Pierre Yesu asala yango eza pona kolakisa to enseignement yo kaya ba yesi mutu kene ko péché oyi pêche tuna bato biso to zo chance moto tambola na bamboka oyi ke pêche ko banda pe banda tongo ti poko kangi pe mbisi te preuve ne Pierre asala yango na pêche a pêché butu mobimba ti tongo zo atambisi te oyi histoire na Bible na yebi histoire a pêché butu mobimba azo mbisi te c'est on a banzembo na tongo na ngwa kutena Jésus fie boaka munyama era tosi makoloba Yesu azumbisi donc pour dire quoi donc pose un moment il faut travailler quelque part tant atina ki pera kende ko sala ezali pa yebisa ki sa musala na yende oui donc eza musala yebisa ki sa musala pour même na sima na ye Jésus pour la kisaba OK musala nde ko pambola yo
Nzamba pambola misala ya maboko mama journaliste. C'est que les diables, il faut pas comprendre. Nzamba zana ba principe na ene acha na Bible. Et dans tout monde la vie, il y a des principes. Et ane tu peux mama journaliste. Pour ola taboy, ola tela manzamba mto ola tsaote. Et puis que yo mto la tchamo. Osokoli na parfait qui toko zolu mabwe. Est-ce que nzamba mto a parfait mion? Et ça principe ya bi. Oui que na sala musala na bi pas il faut na za présentable. Yango na principe. Donc pose un bon principe ya Bible dans tu dois travailler. Malgré que nzamba ko pambolo d'une manière ou d'une autre a ko toucher mutu moko aya kabelio mais do bateke basambeli pona yo OK na sema na se andaku na se na se ambeto moni bon eza ba pratique ba magie pesa biloko lokuta to kuta na bato ba miracle ni ba solo avec la moni bato ke pesa bato ba mbongo peut-être na bakinga sani ba côté ya suka kuna ba pesi bato ba beki ba basambeli bato ba misu ba okanga ba oto mona ba TV ya ba pratique ya lokuta et deuxièmement question tuninga ko sambela mutu tatambola tatambolo. Pourquoi pas? Et va tambolaka. Na boy miracle te. Na Bible o ezo sala ba miracle fondé par rapport ya message on zama pesi nga ba soi-disant ba sai na Nzambe. Bible lobi non. Na Matthieu chapitre 7 verset 21. Dans les derniers jours il a dit plusieurs me diront à ces jours-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles à ton nom? Jésus a venu. Na voyez ça ba botan on a Matthieu chapitre 7 21. Na voyez ça ba clairement, je vous ai jamais connu. Vous qui commettez les iniquités, c'est-à-dire ba Jean Satana. Baso ko opérer ba miracle. Yana lobi nzamba efseblo sundeni. Omona mutazaki obela mutu passe. Ba sambeli pona yo mona mutu passe sili mekomi na libumu. Donc c'est-à-dire alongoli ka malade ya mutu a décoloniser a tia libumu. Ozaki yo peut-être moi problème oza mukie. A sambe mone to solution na problème wana koto likamboye. Na bato ba obota te a fabriquer ba na robot oboti mona boye ba bandi ba na mutu passe. Donc eza ba faux miracle. Deuxième lo kotuninga ya bato bazoko ko invoquer ba esprit de mort ne lobi ke maman na kufa kana papa na babela yo maman na yo po alobela yo yango to bi ba pratique wana eza anti bible eza ba pratiquement démoniaque. D'abord c'est que les peuples de Dieu doivent savoir la Bible dit il y a plus de relation entre les morts et les vivants. Moi le pa maman journaliste problème eza nini bato baningi connaissance te eza ignorance. Ça pour yango na Bible il y a un verset si je ne me trompe pas mutu moko asambela ka bengi esprit il y a Élie, il y a Moïse, surtout quelque chose comme ça là. J'ai même oublié, mais je vais faire un effort de repérer le verset en question. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 17. La Bible est là. Je lis au nom de Jésus, Matthieu chapitre 17, verset 1 jusqu'à quelque part. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse leur couvrit. Et voici une voix fut entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bible est dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. Saoul, premier roi choisi par Dieu. Et Oebi Tinani Nizambi a rejeté Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul est allé invoquer l'esprit, il y a Samuel dans le cimetière. Cause on Nzambi a rejeté Saoul Yamwana. Parce que er mutake ko invoquer esprit de mort, iza moko ya basini ya idolâtrie. Iza eloko zambe ya boya na Bible. Bible il y a plus de relations entre les morts et les vivants. On a l'ancienne alliance. Il y a un zamba résultat Shaoul. Soko y a une nouvelle alliance. Parce que tout dans Matthieu chapitre 17 verset 1er à 9 on a. Jésus na montagne ya transfiguration. Aki pour ensemble la mimi Jean, Pierre na Jacques. Et tant ba ensemble là. Pierre a monion, il faut bien comprendre. Oh, ils ont vision. Oh, va pratiquer les autres salles, mamutolobi nini, a bengi esprit de mort, net obi va bengi l'esprit à maman na yo, maman na loba. Ils ont pratiquer ça, oh, maman na bino lobi. Zop pour nous tout à ça la bouille. Ils ont ma magie. Et, va ensemble là, Pierre a moni na vision. Ça lui peut pratiquer, on a peut solution, mon ami. Mais papa, maman, mais n'anga pas ça à ça miracle, on tol baba, faut miracle, et ça la match. Parce qu'on a netinga na zuka ndoto que na loti mama ebisingai zoa biloko o lambango ekosunga yo netinga na lota déjà mama nanga zebisangai que zoa tangawisi sangisa ngona miel ne loko boy mela yango ekosala yo bien na bana obela makasi eza bondoki ya na ebisi yo Bible
ngana zolobe la Bible oyo zoloba mama lobi ils ont vexé biblique monté ya rapuyango mais Bible il y a plus de relations entre les vivants et les morts. La Bible dit n'ajoutez rien et ne retrancher rien. Non, au sala ngote pratiquement des démoniaques. Qui n'a moni maman et banano ndengeni maman nga kufa abimelanga. Nzambe so nga asailanga abimela image maman nga te. Dieu peut me parler d'une manière ou d'une autre parce que Dieu parle. Nzambe pa ko ya ipso abi. Nzela pe ba parents na yo te ba kufa to. Ba envie. Muto kufa ya lobelo pour aller bon. Nzambe a utiliser muto kufa pourquoi? Et bon yemo nzamba za envie pourquoi utiliser muto kufa? Yana bi awa eli ba osambe. Sana pasteur ça obe batebe ba beta mabaku ba tumususu bakenda ba lota. Ba pasteur ba puyango pe vraiment ndo tono nzamba utiliser nzamba est capable d'utiliser qui il veut ataza la yakufa izaraka mania mort mela au message on le dit aussi maman soki na bosani bato ba yebi ba kopesa nga vexé bible moi je parle de la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse na monité mutu moko akufa aye kopesa bato batikala vivant message ki o moni pona problème na osala bozwa solution ezate na Bible bon Bible eza munene so na bosani mutu aza vexé a opesa yango de Genèse à l'Apocalypse qui est muto akufa aye opesa muto atikala en vie na Bible ki salama yozo bela yozo na proverbe diffité ikele sala besoin et salamate oyo Elina Moïse parce que nous avons deux témoins il faut que tu comprendre nous avons deux témoins Bible là c'est Élie et Moïse et tango ba osambela Pierre amonango na vision prévane era moni vision à lobby abi eza malamu to tonga trois tanti moko ya Élie moko ya Moïse moko ya Dieu ya Nzambi ya Jésus comme ezala ki vision ezaki makambo esenga sala mabongo te Bible obini ba kwei na se vision ekatani pe e bala muki ba moni Elina Moïse basani ni bazali soute Jésus atikali ye moko pona Nzambe a confirmer mo ki en dehors de Jésus ezala mutu mso ko pesa mutu message te à voix et lobby celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le ba biba yoka nani Jésus Bible obite ke ba yoka Elina Moïse prévane Elina Moïse batikala pesa Pierre message te bon siko oyo ba olobaki ba esprit de mort ba pesa bon message eza prier nani parce que place ka ba lobby o ba sola na esprit de mort na bato ba kufeza awa na Matthieu 17 na Saul ne akenda ko consulter esprit ya Samuel ndenge Nzamba résultat ki ni par ya Bible lobby somuto akufa sola na bango Elia lobaki le côté Moïse lobaki le côté o na ba ok ko invoquer esprit de mort eza ya pratique ya Satan donc c'est ça bon merci beaucoup prophète Gelo tokomi pena na suka émission na biso kasi reprendre biso na bato ne so bakangama ki na kati ba pratique wana o mona ki milimo na boye kangami wana il faut vraiment basala ni po babi manakati ya ligotage wana et puis opesi biso mot de la fin na yo so que za na bato opesa mboto pesi mbote pona ngana ya clôturer l'émission. Oui, merci beaucoup maman pour la question wana. La Bible dit Dieu donne la vision, il donne la provision. Comme Dieu a parlé que batu bakangami nzamba pisi nzila ndenge ni batu bakoki kobima na kati ya ba prison na ba pratique ba sala bango. Premier procédure c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire muto apé sa nom vie naie et pas Jésus-Christ. Mais déjà ça na vie pas Jésus-Christ parce que y a une église que sambe. Azad na kati ya ignorance. Il faut se quoi bandila donc ezali tika bandeli repentance nae. Abandeli procédure ezali tiki muto ba sokola ki akoi na mai il faut abandela soko sokola et ils ont ba service esengi esalama po abima na kati nzelana mais vu que tozana télé na bato mabe o bazoluka biso o bazana kati ba pratique wana moi to dénoncer on beto yebsa bato yango boy na télé ezate mais ba oyo ba kolanda biso ba o ba ko accepter message ya Nzambe ba o mona ki a se retrouver na kati ya makambo wana akobenga biso tokolakise comment faire et mingi ezali ki esinga muto asa soso alliance ya sika na Nzambe parce que air de joke na ngambu wana basambela pona yo ozali c'est-à-dire ba kotisa na alliance na bango na satana yango moni okangami na ngambu parce il faut ba briser alliance o ba kotisa kiyo basala alliance na Nzambe et pona osala alliance na Nzambe ils ont procédure ils ont service o sala o Nzambe a orienta kibiso tant muto benga ndeto pesa ba directive et to sambela to ba directive ndeto sa service pona mot de la fin na pesi sous merci mingi mama journaliste Mireille Nzambe a pambola yo apambola soso musala ozo sala apambola pe balandi nyonso ya chaîne oyo e Nzambe atombola bino makasi na pesi mbote na ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso libanda mboka na Congo par-ci par-là Nzambe apambola bino c'est votre humble serviteur prophète Gelor Kasai et soki Nzambe azongi te tokomona soso mbala sima na pesi mbote na mama na ngai ne simbeza na Dallas wana eza ba mama o bazo soutenir ministère na biso na pesi mbote na mama grâce à qui tant kuna na Dallas toujours mama
Nabiso Nasha Étoile, Nzamba Pambola Bino, Bozatel Mebele, Mama Fatou na France, Topesi Bino Mbote, Mama Nabiso Rose na Canada, Nzamba Pambola Bino, Nzamba Pambola pe basala Nzambe nyonso oyo ya malambo basala Nzambe dans la vérité, et Nzamba Pambola pe ba oba osala ndinga mabe, bobongola mitema parce que Jésus revient bientôt, Yesu azana besoin na milema na bino, bozaba am oyo esengi bo zala sauver. Nzambi apambola bino. Il y aura téléphone au pesite. Ah, pour na ba o balingi ba contacter prophète Gelor, numéro nanga ezali plus 243 85 41 59 230 plus 243 41 59 230. Nazo yamba presque chaque jour ils appellent numéro nanga ya WhatsApp. Ozana poso kutana ngai pai na ngai condition ezalaka te po kutana prophète ngai na senga mbonga macaron te na senga mbonga consultation prophétique te na senga mbonga fiche te. La Bible dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement donc pour na kutana ngai na condition te okoya so na zana mutu bakopesa place na sisi na koyamba yo. Merci beaucoup prophète Gelor Nzamba Pambola yo pe lokola na kupona itando na biso pona koyeba kopanza sango ya malamo Nzamba pesi yo. Merci na sima ya caméra ezalaki bongo grâce nzuzi o azali kosala musala kitoko ezali kokomela bino vraiment na pesi merci na baonye so basoutenir biso bazala de près ou de loin na pesi mbote mingi na maman Eli Kenge na Julie Kenge kuna na poto esika pe mesani ko yeba kopesa ngai ba conseil belé. Merci beaucoup Nepisi Sokola les sponsors officiels de cette chaîne ndenge moko pe na pesi merci mingi na oba bengaka content jo azali pe sponsor a monene ya chaîne oyo Nzambe penda bakisana na libenga na bino yeba kozanga soki mokolo mokote de tokutani mikolo mikuya na même chaîne même heure bozala scotché soko sangi biso na télévision o ya solo ko mitungisa te ko lela te kende kaka na YouTube obeti yokani télévision okuta biso kuna esika wapi to poni pe to ndimi sikawa ko chaka ba émission na biso kuna Nzamba mona papa mbola bino nde tokutani mikolo mikuya. Au revoir.